Bienvenue là-bas, la union surtout à lobby. Passage obligé de Makam. S'abonner. Kota na chaîne la Makia TV. Alors, union surtout qui te connaît les Ganapuna. Bana Braza, Bana Kini, partout dans le monde entier. Balobi s'abonner massivement. Hein? Quelle chaîne wana? Balobi Makia TV. Makia TV. Makia TV. Yom Toga Star. Wa artiste ya Simanda. Oh les ratés. Passage obligé pour na kofongola lumière na mutunyo surtout. To suki kana ba comédien te. Toza partout. Oza la pasteur. Wana événement zo sala. Wana posa ba lobela ngo to ba leksango na TV, to ba leksango na ba réseaux sociaux. Toza wana pour na mutunyo surtout. So kana posa na biso benga kana ba mino eza na bonde kona. Toza mu sala. Oh nga ya décoration que gens veut artiste. Les gars la TV basa la commentaire et que les gars te komakasi. Balobi ke yo moto la kaya trop on a comédien ko saka comédien nda côté. Hein? Chaîne ezaka moko Makia TV. Toi na posa na bino ba artiste comédien, ba musicien, ba danseur, ba to publicité bino ba tuninga ba sela bino ba publicité. Boya ebele Makia TV ça wana pona ko corriger. Taka biso ba toka ba papa li ba kunga moko lomane ma porte peki aba seigneur des œuvres na za wana na Makia TV. Ah, Sa Majesté, merci pour la chaîne. Oh, Balobi, Makia TV Makambo. Makia TV Makambo. Oh, les lagues à trop. Hein? C'est qui comédien balabala. C'est comme balabala. Yaka na Makia TV. Oh, mon a vrai chéri. Oh, va passer. Yo, mon émission, moi, ya pauvre. Et Zala, mais Zalate. Oh, to barate to lobi, oh, to fini. Cette fois-ci, Brazzaville paix. Et puis, na Makambo. Balobi paix. C'est une excellence pour le logo pas na Makambo. Donc, à fond, il va compter pour la musique surtout. Artistes, comédiens, musiciens, danseurs. Boya qui est belé, pasteur. Boya qui est belé, qui ça qui toque au makasi. Talakaka, monakaka, teveni makana. Ah, y'a boisa kana Makia TV. Makia TV. Chilon. Makia TV. Ngongwe. Na Makia TV. Voisin la ligne ça. Back to my people. The place of Ndongo. Artiste indépendant TV. Sur TV, tu vas y l'autre. Merci beaucoup. Ils ont m'habité, vous avez pasteur, vous avez Nadoko. Oui, merci à téléspectateurs, nous sommes à la brancher pour nous Hollanda émission Passage obligé. Nous avons été Sabino, Kalaté, les prophètes ici, il y a l'église Dieu vivant. Nzambe Nabomoi. Tokozanaye asulaka bien, ateyaka bien, alaba message bien pour la bana Nzambe nyonso. Ndeto te o Sabino que émission Passage obligé ça pour la mutu nyonso. Et c'est l'homme de Dieu. L'homme d'affaires, aux ala nyonso yo limba lobela ba ko lobela eloko na yo ko hésiter dans quelques minutes ya toujours un prophète ici bokoyo kaye kitoko ko aza mutu moko asululaka bien makasi. Ndena te Sabino tozana prophète ici dit bonjour Mosala Nzambe. Bonjour son Altesse. Bonjour. Non Nzambe ça. Vraiment mes sincères condoléances. Merci beaucoup. Na foi ya petit sœur na yo. Vraiment na part ya passage obligé de souhaiter mes sincères condoléances. Santé tous à la quitter mais tous à qui ensemble dans l'esprit. C'est vrai qu'il y a un peu la plateau na biso. Merci. Tala invitation depuis kala matangela ki bebisa benzamba sungito yambayo. Biso to yambi to yebio mais bana nzambe bana ndaku bazum bisika na ndenge bakuluka koyeba yo vraiment bien na kati ya présentation na. Merci beaucoup. La PCI bana nzambe nyoso beauté. De part et d'autre bazola Rolandanga na mokili molimba ba yebingai naza ndeko na bino prophète Sid Elenga naza révérend pasteur ya église Dieu vivant eza situé na Kombo na sima la télé na Remolokai toza na adresse oyo rue Monaya numéro 80 sur comme na rue Monaya pour l'instant toza na terrain au tozo bunda Kotonga. Après séparation na subirke na iglesia mais vu que ça mosala nzambe to kotikate toza kokoba parce que Bible c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de sa part eza non pas la makasi ya mutute oyo bato alobaka eza nde poussé na molimo na ye c'est à cause de cela que
toza kokoba kaka malgré ona baba toza kokoba pour l'instant toza na ba séance ya prière oyo eza ko se passer que chaque mardi 15h30 17h30 jeudi 15h30 17h30 et puis dimanche de 8h30 à 11h30 culte na biso et doaka fin suka wana toza nanu polele donc mayo garder batu na moi exacté pour na kumuka kobongisa ba condition donc c'est un peu ça mais c'est peu ko ya na émission sous passage obligé émission où il y a eu depuis kala j'ai été invité mais malgré la situation et puis makambo matanga na puta makinango donc c'est un peu ça à ce qu'on a commis disponible commis disponible le prophète ici da commis disponible soko lingozo esakoli ya solo ko kende ba ko sa yote prophète ici makiona ezani makiona tato soyo ka bato so makiona na église makiona ezani makiona eza eloko oyo salama actuellement na ba pasteur surtout ba prophète belé makiona elakisi message à lokuta to scénario moko boye monté ya lokuta lokola naza prophète to ko koyokana yo lokola oza journaliste to sali makiona to yokani yo ozana bato bazana simana yo bakie ba du renseignement ya vie ya mutu moko to maso muta salaka baye ba beteli yango pa na yo et puis yo na tourna yo pour beteli pa na nganga ce qu'on a matine émission le collaboyer donc batu oyo tiaki ke bakende koluka koyeba ba via batu pe ba komi ko benga yango na beaucoup remarqué na tanga ba komba batu te on la TV ba pasteur rebelle ceux qui baza en direct des fois sur bengi numéro ils sont disponibles ça passe pas parce que oui ezama kiona donc ça ils ont une émission boyazo te ya obengi numéro leki soka kiti numéro leki oui et les caté la plupart comme moment il y a ba réception prophétique wana ils sont là papa yamba un miracle aussitôt salami oui toboite miracle au salama aussitôt mais miracle et dépend na mutute ils en zambe bible sur le babiso na Marc 16 le bit to kende bi pa inyon soto te ya son malamu et na sime le bible bilembo oyo ekolanda ba konzima tu imagines un peu makiona lelo mutu azali mupagani ayebi nzambe te ayebi ata makambo ya ABC ya bible te abengi allo papa ngaza malade simba moto nabiki mais ce que batongo ba l'église hein to viki musala nzambe a prier pour na yabiki non mais siko ne mishoba ya bango tu pas pesa pe adresse na bango ya lokola ndeko na biso frère Patrice na Kinshasa na pesi mbote l'homme de Dieu Patrice na lingie makasi pe na prier pour na ye alobaka et na deuxième monnaie une fois le bon tout ça mon bo misa bloc na banjuta bato bo misa pe femme de nuit to mari de deux mois voilà c'est ça oui frère Patrice makambo te azama kamwa bete alors le loko ya solo oui et bon domaine spirituel les amondes moko compliqué oui la plupart en vérité cause à la té simba té ça peut se produire une fois avant que l'église ait subir séparation Saint-Esprit prier pour le moto malade à kinakiste il a prié à Bidjoma il bon de la ponango et amela il a amela anina ba mèche et dans l'hôpital qui se bungama oui le miracle existe mais esa doctrinité ou tout simplement et comme le coup la coutume à chaque instant et donc semaine bato moi un miracle donc yo moto mo kamba ni molimo santu actuellement toyebi que esa ba réalité belé ana za na TV na za contrat pour le bango j'ai été proposé à mettre reprise ya ko intégrer j'ai été proposé pour intégrer mais ba loge na bango non soit aux ana makiona soit aux ana C il y a biloko moko bo donner au ba saler au travail l'église après et il va miracle mensonger biso ba chrétien toi soupi pour la moté bible le dit que des faux oins donc ça dit ba pakolama ya lokuta ba ko sala ba miracle belé au soit que jamais possible ko séduire bible dit gloire à Dieu mais belé nzambe ba ko za la séduire mais moi j'étais proposé que ba l'église ya ngai basala nga travail ya tabac
bakata muto atabakunda na se ete pour na église tonda ba miracle salama mais et c'est loko oyo eza actuellement l'église bakata taba bakunda na kati oui ça va travail mais na boyi c'est loko oyo eza actuellement na kati l'église tout ce monde a par-ci par-là ba miracle mais du fin fond ils ont la réalité et ben de choses au bengo ba magie christique oh non exemple magie oyo Yesu azalaka nango eza magie oyo neti le prophète Abraham azalaki nango non nous sommes pas là Bible lobi na Jérémie 33:3 le lobi invoque moi je te répondrai mais les lois Yesu azo répondre bisoté non puissance azo répondre Bible lobi na Hébreux 13:8 que Jésus-Christ est le même hier aujourd'hui pour toujours éternellement mais ce qui hier à ça qui miracle il n'y a pas pour ça le miracle mais c'est que makiona sikoyo et baby si église yango wana bato mususu ba profiter va la ndako ba ke propriété parce que ba kuta ma réalité belé oui c'est ça aïe l'église parce que nzambe de mona kete nzambe za molimo Dieu esprit que nzambe za esprit mais tout le monde nzambe ka na nzela ya ba serviteur na ye Bible le dit que confiez-vous à mes serviteurs les prophètes afin de reçu mais le lobatu ba Dieu église comme le quoi boutique église comme le quoi boutique moto nso avana ndako amonika bon ngapena jo mbunda na banda pe kama kambongo pe ko simba vu que ton auto zali nango Bible zo benga yango l'âge de la Odyssée et là en réalité âge où il y a rassemblement et comme on même moi sur ka mbunda to bateke kama ndiko beta lelo lobi sima lobi au moins na mutu nga yemi balé pe ba 10 20 30 40 pourquoi ils a signe y a temps il y a âge oyo vu que il faut église dans la rassembler pour tous à la bomoko pour na yesu azonga mais yesu akozonga kozwa quelle église yesu azonga zo église moko kombote Dieu vivant yesu akozonga kozwa mutu batu o baza molimo na ye Paul a lobby que je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure et sage mais vierge pure et sage vierge pour que la pure et sage il faut que parole oyo ko rendre pur Jésus pouvait dire Père sanctifie-les par ta parole parole de sanctifier kamutu mais lelo makiona surtout de l'autre côté na bande ko na biso eleki tellement ébélé oui son Altesse une fois na réception prophétique une église et de la consulter avant dire na suka aleli nga mais ndekoli na alobi papa mais na Brazzaville là wa ngai frère X na tanga komboter alobi na kina kati ya groupe ya batu ya makiona ba kufuta so mbongo to kende une fois ba tia plaque na l'école ba ke l'hôpital donc le col bukamati vu que compagne zalaki évangélisation à miracle donc ba tia plaque na l'école et puis apesi mbongo ayena beki donc na Mr Mukili pasteur a tellement frère tellement na makiona frère tellement yo sala accident yo sala ki boy ya mani papa et a sali sombra kolela jusqu'au pasteur a sengi ciseaux ba katiye comment dirais-je plate wana na miso abatu OK abondeli miracle ce produit que les hommes na mamokima et église wana plein mais et c'est alors que le frère me dit doya bo pesa laka oyebi ngate donc ozoloba soma kiona ya mwana le singa papa nazo nzima te oui actuellement c'est ce qui se passe et surtout ba sœur oyo ba komi ba pasteur ceux qui ba pasteur en église et ça m'a bien moi ça cause à pasteur te oui Bible premièrement 1 Timothée 2 soko kiti est parti à boso bandina 9 ils ont parlé na bima moi si ndolenge moi ça et c'est ngalata et puis Paul a dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Donc moi si soka ça l'église abimi au pasteur a comme une autorité le kola mobali. Oui, moi ça la droite. Bazana c'est malédiction. Paul a dit même ici ange moko utaki lola auti lola a tebino parole contraire. Il y a onga na telebino alla kila mabe. Peu plus loin dans le livre de Corinthiens, Paul a dit sango oyo
Et comme il n'y a pas na bino, tu es pas na bino. Moto oyo, alobi ki aza prophète, anzima, que nyonso oyo, na telebino, eza mibe que ou te pas nzambe. C'est quoi Bible? Bible, bato makiona basa la pe kaka Bible. Banganga pe basa la Bible. Yango Bible yango longwa nango na nguya ezala na nguya bi ezala nini c'est pas ça kana Bible parce que Bible est comme partout. Moto to ko tamna na Bible, moto to ko sala ba pagani na Bible, Bible sila nguya ou bien Bible ezala na nguya tilelo. Bien, merci pour la question ana Bible ko sila nguya te. Bible isa seul beaucoup, seul livre oyo ba bengi la Sainte Bible. Tolo banani makambo solo. Bato aza kote ya bato kokende poto kobala. Eza mabete kokende poto moto nyonso ala poso kokende poto. Oui, actuellement nazana bato o bazana poto na bilaka bango na prière. Mais oyo azana poto masal plus de 10 ans, azana incapacité ko tinda moto ta 5 000 francs CFA. Oui, nazana bato wa bongo. Oyo, tu na fongoli portable ngai, na koti connexion la seule. Mon numéro oyo ça la 15 ans na poto, ça mena nationalité. Bien aimé, Bible sur le bas que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Bible dit la bénédiction vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais elle vient de l'Éternel. Nzambe moto apambolaka ntatombolaka. Bon, mutu oyo tozo tient l'église yake. Non, aucun de poto, ça m'a bêta aucun de poto. Mais avant mutu akende poto et singla kende azana na passeport. Na passeport, c'est ça. Akende ko sana na passeport et puis sima à se lancer na démarche à ambassade pour le visa pour la poto. Sur l'église ya, on tient d'abord que les potos, il y a mon passeport était, il y a mon l'autre côté, OK les potos ndengeni. S'abonner na Makia TV, au moins m'a mnebisa bino, alobaka bien, babi s'abonner na Makia TV le prophète ici ya awa, les lois ko papo la pena bana nzambe ba ko se retrouver ma casse. Donc ba ko saka na ba makamo ke ne potos sur une vision te bilobe la tonini. Et ça sentiment pour na ko flatter bandimi. Non. Neti nga na victime ba mama okene poto wana na kenana nteka za kenana non émission azoloba okobala yambali bala bon tote yaneli bana nzambe parole ezana basi misusu bazana munoko moko osoka ina ndako memisa balelo lobi dibale kusila pourquoi munoko yo pasteur te ya ye parole Saint-Esprit échange avec brisa kabato. Motazana nous briser mais yo pasteur asa sauver te au de poto. Oh non, OK de poto, akobala ndenge nini. Yemoko via makango atikate. Moi si yemoko na 4000 balles. Donc yemoko asala ba 6 mois ya changer kana ndako 6 mususu, yibanda 6 mususu et biso comment ba benga biso ba pointir. Na so ça comme papa. Ouais ça pointir na ngai Et comme ça, on a cassé. On a un dépôt. Et comme ça, on a cassé. On a arrêté de faire un dépôt. Il faut dire pour que mon tas s'arrête. Bonjour, mais c'est quoi? Et la plupart va passer. Nga, l'église n'a fait visitation. Il y a qui n'a pas encore marié. Donc, je vais prier. Et là, on a pris un bataille singa qui est homme ban na vivre na. Non ban mususu. Inga le non mon vie au sala wana tika ngo. O papa te mais na kotika mais nazo mona kinaza qui mettre mo ban nganga non. Bible permet de séparation moi ça mbalité. Hein? 1 Corinthiens. Ils ont parlé biso na mariage. Mais façon nini mobala ko boyela mwasi. Mais lelo mwasi ye mo ko kanzani ke na boya mobali. Mais sont nombreuses dans les églises. Baza wana des fois c'est l'église mais na mutu na ile makanisa na ya ibiki non que l'église ya awa fana cha colon on a cha jipo parce que oyo et dessinaka bien basala nzambe ta ba komona et puis et comme il tendance na l'église osomona sœur asane fier solo baki ngai na malanga na ba serviteur te nga magana ba pasteur na magana ba prophète c'est ça tendance mais c'est comme un frère awa actuellement aza bon atanga kombote à quoi moins élevé. Mais on sentait comme les saints d'église. Oui. Oui, c'est la vérité. Et frère, moi pas un prophète. À quoi le banangate, na quoi ça te. N'andéclarant mon sous pas à pasteur le bi, oebi, comme il m'a pas saint d'église, c'est plus sa conviction. Oui. D'abord, ça va avoir quelque chose dedans. Non, au moins nini, c'est que moi si Aza tellement faible, moi ça a attiré na
dans le poto le baka extraordinaire, le waouh. Ça attire la femme. Monica, ça va, hein? Et moi, c'est au monde qui il y a le baka bien, il y a d'abord utilisé cahier, azo ko sala kaza mutu hein. Azana mabunga. Saute de monde mabunga basala nzambe to jambo belé. Mais Bible so bengaye homme de Dieu. C'est-à-dire état ici kazana partie humain na partie ya nzambe na kati na yo utilisé cahier. Mais sikoyo basi bino basi boza attirer zo mona ke professeur Telemi. Ça va. Yo m'a mis le béni de ça va te kuna ça va. Oh, c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que pasteur, pose à l'homme de Dieu, pasteur, faut banoyemba. Faut qu'on m'appelle chantre. Les deux hommes on pasteur, mais qui kalamba, babana qui pasteur, ate mais babana qui na qui chante, les hommes va pasteur. Est-ce que ça obligé? Bon ça là bon pour na benga na ba chante l'église, bino moko bo misali la musala nzambe, bino moko tondenge. Bon. Il y a une question hein. Je salue l'homme de Dieu Mike Kalamba de Kinshasa en passant. Tous a été pour na juger bateau. Bible le Bible so tous anel pour juger basel na yé. Tendance wana ils ont frappé pena l'église makasi. Ya ko baluka yo moko chante yo moko pasteur. Moni ils ont m'habité que vous avez pasteur, vous avez na doko yemba. Oyemba ouais. Basu banda na doko yemba basuki pasteur. Pasteur oui. Basu banda pe pasteur peut donner se manifester. To boité que yo pasteur bon l'église ko ko yemba. Mais motona motonde sengeli asa la tâche na kati iglesia. Et loko oye bomaka ministère ezami sato. Eza popularité, eza succès, popularité na mbongo. Na basi. Donc basi mbongo succès. Trois biloko na e bomaka iglesia. La plupart ya ba bantu ba pasteur pa comme goyemba. Ezani ni succès wana. Donc bayo kaka yé ba mona yé des fois frère oté ya na bien. Mais ni le tindi yo ki okoma pasteur a terre na bien mais ni le tindi que akoma chante. Pourquoi il dit que non ce que ça chante et quoi attirer plus basi. Et quoi attirer plus batu. Qui va mona yo chante un tel, moi de faire ça dans yé. David dans la Bible akina don wana ya lindanda mais na yokate ke o mititi ya rwanda bavandisa kaye ono David ateya quelque part o David aselo mbosongolo ezande posa ya makambu bato balingi bamona ka bango yo kaka bangu. Est-ce que miracle ya ko se kuse bébé mota kufi pena awusi la mort ke basali autopsie aye potozola na internet pasteur asali monoko na ya kangisi bembe mbunzu nene bembe o bouche à bouche boye et ça la ke bembe wani lamba. Est-ce que c'est normal? Son Altesse ma sœur wana ezamakiona ezamakiona parce que nga possible quoi. Non, c'est impossible, Tanzanie c'est possible. Nga vivre miracle wana non pas quotidienneté mais salamaka inattendu mutu mwa kufaka na ndako na nga. De là ont envie à comme un peu pasteur azana pointe noire. Donc takufaka na ndako na ngai na idée na ngai na lobaka teke na prier pour na yase quoi. Mais na lembaka na sala ba prière nyonso soina monoke kauki. Et na lemba bi Seigneur awa ngai na mokende boloko. Nana konzima ngai na ndako awa ya kufi. Seigneur volonté de salama amen pe assez kui azonga bongo. Amoloba na moni boy esale boy mais lobité ke ngana jwa mona filma ngona komisango publicité na télé mais si c'est le cas miracle existe. Vu que bango asek so abatu bakena na la mort. C'est ça batu musu bazo kufa brusque bako ke na la mort que ça va une fois oui akufi atiki bana miké. C'est ça. Oui, vous avez raison. Faut que na la mort que pardon papa boke na la mort que boke c'est que ça va gêner bazo kufa sikoyo. To chola na ba internet makambo zo circuler. Ndeko na biso papa na biso aza l'homme de Dieu lokola yo pasteur Marcelo. Auti kubala mwasi na ye kisasa mubimba mubimba batelemeli mwasa kufika la te koma ko bala ba popo ndengo na tant que l'homme de Dieu oko pesa message ni na ba bolanda biso. Bon na pesi mbote na pasteur Marcelo Tonansi depuis Kinshasa. C'est un homme de Dieu très respectable.
na condition wana eza mabete bato batika ye kimia parce que bible lobi soki mwasi akufi to mobala akufi moto atikala envie aza libre abala mais phase tellement ba 5 ans 10 ans une année non Paul alobi soki moto ozangi continent nini façon ko supporter makambo bala soki ozo brûler so ba sentiment eza bala mais moto abalaka mpona sentiment te ye aza mpe na bebe moko moke atikali wana mebe moke wana kosenga éducation moko edonné ya mama mais eza mabe te olombe de Dieu asali je l'encourage félicitations na libala na ye mais pourquoi pas non c'est ça qui nous détruit aujourd'hui en réalité nzambe ayaka mpona bato ya bien te na mabele mpona basumuki non bible elobi que Jésus est venu pour les brebis perdues d'Israël. Mais maintenant le but c'est que fallait artistes musiciens ni les anglais assemblés il faut assembler la canaille oui peut-être oui il faut assembler la pas église mais peut-être ne va traiter ka artiste que baza ba kisi baza boyezo et ça la moi étouffement quoi non problème est ça na biso de juger bangote biso te capable o te parole dans les tilelo yeso ka yene iglesia soka yene iglesia donc ko bengisa ye pour le non yo ça tino ko église non ko yamba église non c'est ça hein azamutu non ami ya moto moko message yo parler biso boye ami ya moto moko ça vaut plus cher que 1000 mondes mona planète terre tout monde ils ont la richesse et belle mais devant nzambe moto akutaka cher biso za nani to juger bango pour les to juger problème est que bongaka sango malamu parole ya nzambe le reste c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs mais tout le monde a dit que moto qui musicien profane peut à changer avec musicien chrétien non c'est la marque voilà mais pourquoi pas ça la bango pété hein pour le zande to juger bango té to juger té to bonde la kaka pona bango pona bato nyonso nzambe sunga bango en réalité nzamba za na posa to péché ne bazama bongo. Parce que ce qui s'est converti à comme frère, à comme chrétien, bon bah zappé na simana iba linga et continue à me payer nini ba lukanzambe oh intéressant kabouya comme boué non mon était que nini moyiba comme est pasteur oui na mona voilà to juger de té babi to juger té passage obligé zana pour la moto nyonso bo s'abonner bo benga biso bo kolika kaka ndenge prophète ya uti ko lika awa pona ko yeba ba vérité parce que le loba na nzambe ba yeba sur place o chama koloté makolo comme kende bo ke kuna problème ozonga bo problème ozonga église kuma problème ko lika même ba pakano pourquoi pas na l'église ba sala raké plupart tout monde a to kabela nzambe za mabeti mais pourquoi na l'église ba talaka baka ya ba maman veuve ba orphelin ba pauvreté pourquoi ba pasteur ba talaka trop d'intérêt na bango parce que ça business na ye musala na ye mais du pasteur mo hotel ko lobi ngana ko pesa maman veuve offrande pourquoi est-ce que tonga na bandaki église ya zalaki souffrance ngana mona ya zalaki est-ce que c'est normal bon merci pour na point wana surtout pour wana ba homme de Dieu mingi balinga ba toucha ngote Bible parle à que 10 mes à pasteur ni au fond des pasteurs. Malachie 3:10 c'est le but à porter de la maison du trésor toutes vos 10 merci qui vous offrent afin qu'il ne manque pas de pain dans ma maison. Point. En réalité, mbongo quand tu as une église, il y a pasteur à zana droit à soutenir ba nyonso basaka na église, pourquoi pas ba veuve, pourquoi pas ba orphelin, ba tout nyonso. Église za compétent, église za boutique ta parce que ba pasteur ba ko répondre pour ba zam ya ba tout o bazala bango lelo. Nzamba ko poser une question, ou na plus que 1000 âmes baza wapi. Voyez-vous? Donc ceux qui homme de Dieu on a les gars qui na réseaux sociaux les bongo vraiment l'homme de Dieu Olimisanga, il faut se repentir. Il faut se repentir au les gars quand la façon les gars qui na TV. Hein? Quand la façon va filmer payo au 5 pardon. Ce que ça langote tu n'as pas le Saint-Esprit. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Nous nous avons na yeta. Comment fait-il que aux amoli Nzambe même Bible zoloba parmi les apôtres, il n'y avait point d'indigents. Indigents c'est ni motama qui te na apôtre, na taba Thomas. Bible le dit que mapa na bango bako kabola, bango nyonso ensemble. Bango nyonso ensemble bako kabola lipa. Mais ndenge ni lelo batu ba komi ke nanga za pasteur na Dieu oyanga, uzomona pasteur
Ça me fait mal, hein. Pasteur a roulé dans Moutouka. Ils ont habité pasteur à Moutouka. Mais ils ont un frère quelque part, Oyo des fois, Aza diplômé à Tanga. Mais il a ça les athées. Now on s'en Moutouka. Créer une entreprise, on plaît ma frère. Ça là et ça là. Vraiment merci Mingi, pasteur, prophète, Sid, de ce pays qui a mon émission. Ma programme n'a eu des années aux préparé pour la bande en Zambie. Ok, merci beaucoup. Je crois bien que d'ici peu, nous avons sur l'émission pour nous couper ça va précision va programme. Et là, on se fout de la conduite, il y a Saint-Esprit, conduite en Zambie. Tout ça là, et là, on a poussé à la bisoté. Mais qu'à la tête, tout ça là, na campagne évangélisation, on est au Salama. Et au Salama, dans le milieu, est-ce que tu as lire? Il faut tout s'apprêter, na nyonso, parce que évangile est gratuit, maté est gratuit, mais évangélisation c'est un bon. Ils ont le col à coller canal TV, mais c'est un bon. Ils ont le col à Kotonga Iglesia, c'est un bon. Il faut tout se préparer na nyonso et dès que nous se préparer na nyonso, na kozonga de une émission de Sima, to kotali ça va programme na biso autorisé nango. Oyo kozala campagne non pas pour na ngai ici doit mon ngate mais pour na nzambe na mona na malakati na biso biso photos à effacer nzambe azala élevé Jésus Christ. Numéro de téléphone na bandeko ba ko sepela ko benga yo parce que maté eleki tellement kitoko expliquer ba tout bien bino ba passer problème na bino boy a ko pesa numéro ba na nzambe ba zuwa ko mina biki ba miso ba tina téléphone après miso ba benga yo boy le boko yamba. Mais si vous avez un bateau, c'est un numéro pour nous, va ça la nzambe. Voilà ce qu'on a pour la yes, pour la ngam na bino. Pour ni basa la bongo. Yo mo collègue na télé, benga na numéro boy. Moto ko comme benga yo le boko yamba. Est-ce que yo pesa bongo? So eza bongo ko pesa no numéro te pour la bato ba benga ngai. Pesa numéro na yo o yebiki o yamba. Merci beaucoup aux âmes mutelbusuta lo ba situation wana. La plupart des bandits konanga, il y a ba sala nzambe, ba sala comportement. Des fois biso pe ba sala nzambe, toujours benga moninga, nazo yamba tal ba kazo occupé. Azo occupé oui, il y a ceux qui sont pris aussi des fois, ba sala moment il y a ba consécration, ba prière, des fois tu téléphone à vibreur, to na silencieux, sonner pe répond les athées. Donc tout le kolanga soko bengai ou djungate, ceux qui na yé na mon appel manqué na ko rappeler toujours le numéro. Oui, normalement. Peut-être à la numéro, il y a étranger, ceux qui ont une connexion, peut-être. Mais sans ça, ceux qui contactent Ngai ou Bengai, ceux qui ont deuxième fois, na kozwa. Contact Nanga, ils ont les Banamboka, plus 242 06 650 99 05, na bande sous 06 650 99 05 na RDC. Non, RDC t ba belge ba tangaka ba de ba belge. Donc 06 650 99 05, c'est un peu ça et même numéro on les appelle na WhatsApp. Ba réseaux sociaux ba taper nini rapidement. Oui, na ça plus na TikTok Sid Elenga, plutôt Elenga Sid. Et na TikTok, ce que beti okomona ngai na zawana na matrape ba live à chaque instant, je suis là. Est-ce que va passer d'abord à libanga peut-être kopesa moi libanga? Bon, na kopesa ka mbote na ba nyonso ba collègue nyonso oyo bazananga oyo tozalaka zinga lokola révérend Abraham Yala na pesi mbote en passant évangéliste ezala ba nyonso ba yebi penga na pesi bango mbote ba chef nyonso onki Henri na pesi pe mbote Yamaka na pesi pe mbote bato nyonso en général pe famille na ngamoko elengato okiru na pesi bango mbote nzambe apambola ba. Merci to silisi na biso balobi s'abonner na Makia TV tozana pour nous sala ba promotion na yo na biloko no nyonso ozana ngo posa sans oublier ceux qui to boka mingi to boka kaka famille Bazaya RDC Braza famille Bazaya ba gros bisous balobi les frères Mondele azo beta banzemo ka bien et ça la fait bien na opeso contact azo ba bien pena frère Mondele ocho bimsa album na ye ya famille balia ya famille vraiment frère Mondele pécho depuis RDC ba gros bisous bisika bozali bino nyonso tolela bino ya trop ciao. Yo mtolela mingi asemoli so mboka mingi esprit David na la star yo zaka nini yango
ba vidéo no panzani par-ci par-là boliboye ba secret Makia TV. Maman nanga mes frères sœurs kabondo ta unja TV wa na ebi no makambo za obeba na Congo Brazzaville. Ils ne sont pas au courant, ils sont au courant de rien. Siko nga couche à jeter na chabino courant. Na ebi no bo s'abonner na chaîne ezaka moko. Chaîne kangi Kinshasa, chaîne kangi Congo Brazzaville. Kabondo ta unja TV wa. Yo ozotala ngo tu na so chaîne ngo za nini? Yo moto otala ngo ningo s'abonner, ningo commenter. Onge ba so chaîne ngo komo nini? Bo s'abonner na chaîne ka moko Makia TV. Kabondo ta unja TV wa. Makia TV okoja makambo minene. Onge baba histoire ya ba artiste comédien na biso. Onge baba derby ya ba artiste na biso. Kota na Makia TV okoza jamais déçu. En français aussi vous serez jamais déçu. Avec son Altesse Maman Lobeso. Kabondo ta unja TV wa. Babi awa ozala jamais déçu. Tala kin Brazzaville awa okina miki chaîne yaka moko Makia TV. Vous s'abonnez, vous partagez, vous commentaire, vous j'aime na vidéo wana yango ndesa na biso toza. Yo mutwana mo problème mozo lekila yo mo ebika makambo ndeza par rapport makambo o boina. Moi li solo no mo bolibara. Ok no beta ngo batu ba mona ba peso ba conseil. Ok no musika te. Makia TV yango nde kangi minute. Kaka mulongo batu basali ba chaîne mulongo pena ran pena basali pena mulongo nini tozo wela. Ani babu kanga lokolo. Nini o mama na yaki mutali boso tikanga. Émission yaka moko chaîne yaka moko Makia TV. Babi ado kuta ba frère chéri lokwa ngaize moliswa mboka. Yo pe yaka na osila.